soit glorifié à jamais. Moi, je dirais jamais adieu à Esther, mais je dis plutôt au revoir Esther, car je sais que ce qui t'écoutera un jour, car tu n'es pas perdu, mais tu es allé te reposer et nous allons nous retrouver un jour auprès du Père. Que le nom du Seigneur soit proche. Merci. Merci. Amen. Merci, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons, bien-aimés, acclamons. Koyoka Ndenge Motonazambe, l'apôtre Scotty, a Outikoloba, père spirituel, Yamama Esther Kabelo, et Sika Mama Esther Kabelo, assemblé pendant 20 ans, Nakimbalteke, Koyoka Naba révélation, quelques jours avant Abengaye. Donc nous pouvons dire pour Mama Esther Kabelo, comme a dit l'apôtre Paul, j'ai combattu les bons combats. Donc Mama Esther a combattu les bons combats et nous acclamons plus fort pour cela. Maintenant, encore à couronné, à cause de la couronné, pour attaquer Kabelo Mingi. À cause de la couronné, pour attaquer groupe à théâtre, mais à cause de la couronné, parce que à saler la Kolo et dans la dernière minute, à Kokisa qui mission naïe et qui Kanzambe a dans le commun qui n'a yango. Alors rapidement pour Esther, l'un de Dupona qui nous a quittés. 174. Donc vous comprendrez qu'à Koufina Agi a 47 ans. Encore jeune, moins de 50 ans. Elle est née à Kinshasa. Elle est la fille de Masolokele Kiamwini. Mama Zaliwana. Abenga Kaye. Mama. Et Papa Zanabisote. Alors, Maman Esther Kabelo était mariée à Papa Alain Olondo. Baba Zalaki Nabiso n'avait mortière na salle Oasis. Bamona ki ndenge cérémonie, même il y a cassation, il y a mariage et salamaki. Basali Nanzambe, o basangi saka bango pona kupambola bango, Baba Ndalibala et les mêmes hommes de Dieu étaient là présents. Basambela ki pona Papa Alain, pona kukase, Libala ndenge et Kangamaki. Toujours et pas Inabango. Alors, Maman Esther Kabelo, elle est de nationalité congolaise, district Cataract, territoire Yambanzangungu. Vous comprendrez qu'il s'agit de la province de Congo central. Elle était mariée, je l'ai dit, à Zalaki, Mama Yabana, Bana Mitano, Bazawana Nabiso. Et puis Bakoko Mitano. Donc Maman Esther Atiki Bana Mitano, Yabasi Minei, Yamobali Moko, et puis Atiki Bakoko Mitano. Alors, dans le cadre d'activité religieuse, Toyoki, elle était une servante de l'Éternel. Elle était devenue même présidente Yabamama au sein de l'église où elle priait. Donc, une servante de l'Éternel. Et na qualité, elle a même pu organiser une grande activité. Oyo boko monaka archive na télévision. Oyo frère Nabiso Matou, Moïse Matou a betaki agrémentaki na en face du terrain GD na salle Château Fort na Lemba. C'était le 5 septembre, il y a année passée 2020. Alors dans cadre d'activité professionnelle, elle est plus connue comme responsable patronne. Il y a un établissement qui porte son nom. Je cite les établissements Esther Kabelo, Oyo Ezali, na Tchango Ezali, na Funape Ezali, Mingi Mingi, na commune à Kasavubu. Les établissements Ezali, P et continuer Kozala, Nzambe Aza, P à Kosunga. Voilà. En dehors, il y a Kozala, patronne responsable de l'établissement Esther Kabelo, Maman Esther Oyatiki Bisolelo, Azalaki également présidente fondatrice d'une troupe appelée le Royaume d'Esther Kabelo. Bacteur Bazaliawa, Misusu Mingi Mingi Bango, Obalati Baza en tenue bleue, Balati bleu, bleu noir, tenue na Bango, ba répéta Kanango, Yango Bajija Kibona, même tenue de la maman présidente na Bango, Oyo, ba Kotikalaka Komo na Lisusu T. Et la troupe Royaume d'Esther Kabelo est diffusée dans 3 chaînes. Tozana CBS Balekaka mercredi à 21h30
rediffusion à la samedi na 8h15 na numérica balekaka lelo lokola lelo samedi na 20h juste rediffusion à la jeudi na 15h. À part ça balekaka pe na Ismaël télévision samedi na 20h30 rediffusion à la mardi na 10h40. Maman Esther Kabelo, elle était également visionnaire d'une structure Yaba Maman appelée Femme des Promesses. Nesiko Yoki, apôtre Scotty a pu communiquer que jeudi Oyo, la Femme des Promesses, Nyonso, Naboba Ya, Naboba Kima, Bakutana jeudi na siège, place Bamesana Kokutana, Pona Kabelo. Elle était également patronne PDG d'une entreprise de presse appelée Ismaël Télévision. Donc, chaîne Ismaël Télévision, Maman Esther Kabelo Sumba Kiyango, et Koma Yaye, Kino Lelo, et Zakaka Yaye. Il faut changer combo ndenge qui prévu télé finale, mais ils ont émettre na combo ya Ismaël Télévision. Donc, elle était PDG de cette chaîne de télévision. Voilà les quelques éléments où il Sabino en ce qui concerne la biographie de notre regrettée maman Esther Kabelo, Oyo Atiki Bisso, ceux qui tosaient longo, tout bételier sur la bisso Maboko Makas. L'État nous presse, tout le monde a un témoignage moko. Bami connaissance Basali, membre Esther et Lekaki. Donc il y a des mamans qui même la famille naïe, même les bandes de la famille. Voilà, nous attendons les témoignages. La vie des familles, tout le monde est choqué et triste dans l'émotion, mais les plus courageux peuvent s'approcher. Au cas contraire, nous passons aux amis et connaissances. Qu'on a goûté ça ébélé peloton, ils ont ébélé, les amis et connaissances. Merci, nous gagnons du temps. Alors, nous voulons passer dans une autre étape. Et monsieur est tellement Makassi, on se réserve de donner encore d'autres témoignages. Nous nous préparons. C'est avec la vive émotion et pénétrée d'une profonde douleur que je prends la parole devant vos ici pour vous exprimer les émotions qui inondent nos cœurs dans ce moment précis, au cours duquel nous partageons les leçons victimes avec celle-ci pour nous, une sœur, un enfant, une maman, une amie et des parents. La mort. La mort. Oh mort. Qui est-il mort? Qu'est-ce que la mort? Comment pouvons-nous te définir? Nous vont briser fatalement par l'inaudible mort. Oh mort! Oh mort, qui es-tu? Insurmontable! Depuis qu'Adam et Ève transgressèrent les restrictions divines et furent expulsés du paradis. Jusqu'où? Jusqu'où? Oh mort! Qui es-tu, mort? Victor Hugo opinait ceci: la mort viendra et nul ne sait le prédire. Et l'avenir n'est à personne, l'avenir est à Dieu. Et Ecclésiaste 8.8 nous dit et confirme que personne ne peut résister à la mort lorsque Dieu a autorisé. Oui, chers frères et sœurs, personne aussi n'a demandé de naître, comme aussi personne ne refusera de mourir. Odie mihi de pour toi. Cela explique tout simplement que personne n'est sûr de ce qui se passe et se vit à l'instant même. Tour Alex, mais pourquoi? Pourquoi, chers frères et sœurs? Pourquoi nous mourons? Oh Dieu! Oh Dieu! Que fais-tu de l'une que tu emportes? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en parcourant la Bible, là aussi, nous trouvons deux phrases. La première est une courte phrase vraiment lapidaire et lourde de signification qui stipule « Dieu donne, Dieu reprend ». Et la seconde, celle-là,
est plutôt un serment irrévocable qui souligne: tu es poussière, tu es sorti de la poussière et tu y rentreras. Quand, comment et où? Cela, chers frères et sœurs, demeure un mystère insondable de la providence divine. Donc, à nos frères américains, les Américains et aussi les autres de cette façon en disant: the dirt is the way of everybody. White skin or black on skin, we are all passengers. Nécessaire de répéter l'éloquence du serment. Oh, quel temps, quelle mœurs! À chaque temps correspond ce mœurs. Mais face à la mort, il n'y a ni temps, ni chant. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il coule et coule toujours, en portant dans son mouvement jeunes et vieux, et triant à son gré celui qu'il veut. Aujourd'hui, le temps a choisi Esther. Bonjour, l'antenne sur Internet. Tout ça, on a matanga, il y a maman Esther Kabelo, qui est artiste comédienne. Azala qui peut na tout théâtral naïe. On a événement, de biographie naïe, Esaïtanga. Et puis en dehors de cela, tu commences à battre comédienne, Moussouaza, na mon présence à Bijou la reine, na mon présence il y a Kedi, na mon présence à Pakoba et les autres tout le gâteau tendre bon micro na droite na gauche na ngai na moni tout ça na l'artiste comédienne Dieu l'a envoyé au monde Bijou la reine toyeba qui aviva qui na maman Esther Kabelo. Bonjour Bijou la reine. Bonjour. Étant donné que nous Bijou la reine to moni lelo yo pourquoi ba comédienne maman Esther Kabelo a Tikibiso. C'est là que la vie d'un homme bo zala ki na ndengani ba relation bo tisaki entre bino na maman za vivante. Maman Esther Azaki mécène. Azaï mécène au soutenir le théâtre. Et après, comme maman présidente dans le groupe. Donc, ils sont dans les eaux qui coulent dans les forêts. Surtout qu'il y a les maman Sarah. Oh, maman Sarah, maman chaque jour, maman Sarah Kabelo. Mon allocution, chers frères et sœurs. Je m'adresserai plus précisément à la famille dans la Bible. Il y a la réaction du roi David à la lecture du verset 22 du livre de Samuel. Non, non, cause à l'approche, c'est trop dur. Tant que l'enfant vivait encore, j'ai gêné, mais maintenant qu'il est mort. Pourquoi je ne rêve? Car c'est moi qui veux le rejoindre, mais lui ne viendra pas vers moi. Et la tête de nos ancêtres je vous remercie, chers frères et sœurs. Merci beaucoup. Dans mon prince va être comédien, parce que dans mon acquis, il y a des proches, il y a des messages un mot par rapport à ça, yo, et pas mon avec Nabino ensemble, mais tout le monde y a Koufi. Ma présence va être comédien Belleté. Bazalaki, message comment qui pas na bango to comment. Bon, Kosunga c'est trop dur. Azana groupe nae, o abande Kosunga. Azaki na bateau ande ko bengi ça va c'est la publicité pas tout le monde. Vous comprendre. Donc ezana bateau musu ba yebi, bateau musu ba yebi été. Poto ça clair. Donc bateau ba yebi, tam musu ba yebi, tam musu moi compte, tam musu ba yebi lobby. Donc c'est ça. Merci. Voilà, merci. Je pense que maman Esther Kabelo, je pense que Papa Koba. Pakoba, bonjour. Bonjour papa. Pakoba, maman Esther Kabelo, qui n'habillent ensemble. Par rapport à nous, qui n'ont entre bien balai, peut-être témoignage au Kosan.
Bon, aza mama azali côté ba kabelo na ye te ba na ndenge akoleka na télévision babilo na leka na télévision na ndenge pa zaki na bande na biso théâtre ba artiste ba zaki na kati na ye neti ngape na ngai na kota na kati na ye to donc ba témoignage na yango le yango wana donc na sana ni to boy te témoignage na yango ya mama yango wana ai mama mo bosembo azaki bien abana ya mamutu yo na bureau na ye tout le monde grâce vraiment pas de comédien vraiment te awa oh tout le monde qui azaki ko sunga bino ba comédien belé pe azaki pe moko na bino oui eza solo parce que yango te so asungi ndeko na biso moko ya comédien asungi pe ngai asungi oyo asungi pe ngai donc ngape na ye po na mur na lenga za osonga baninga na biso na ndenge mabete merci na mona mpanzia na Kikedi bonjour Zoro. Ouais, bonjour. En tout cas, yo ça qui proche ma Esther Kabelo pour travailler na yé. Peut-être un peu ba témoignage sur yo aux zanango ya maman Esther Kabelo. Ba témoignage c'est belé vraiment. Maman na linga ba tumingi. Ngaku na sala bibise na ye pendate. Na sa bibise nde ya na ye Sara. Na ye na bolingo na ye donc abana au Kabelo on na sala bibise na ye. Alors, je suis vendre des agingai, vendre de soleil, na master. Moi, na moi, qui espace na théâtre na chaîne nae, soit kasa boego zoye par rapport aux zana qui ne moi na benga zolela, ne na bengi mer vendre na bité zongi sae. Abion de minatia et habité taille mer, c'est normal. Donc, ça y est, moi mutu pour na ngai. Tu veux bien que yo travaille na yo, ça qui peut na proche na ye, il y a un peu la particularité ni oya ma Esther Kabelo oyo garda etikale mutuno moni ke vraiment maman le roi zate et le roi boye vraiment la vie nanga pezangi ah te ça dit on a venu na wolo ba mais sauf que Zambega papa
mpasi na dernier également mona mama Esther mpona balafuka me olingisa eza soki tomeki kodeborde ekokomela biso mwa kokoto totota mibeko esika tozali namoni mama na jean belefleur mama de fleurs. Zoto ya Mowei tozote nikokika Zoto ya Mowei na cimetière Nécropole 1 babit ezali soko biso esalika kapit oyo ya Mama Esther okomona c'est bien écrit bien mentionné on va côté le cimetière de la Koki on va côté le cimetière de la Koki la biso na Oazi na Debono soki toki esika tolalela soki toki cimetière tokosonga na Oazi arrête le pasteur Théo
Amen. Amen, merci. On va lever les corps. Je vois miracle, les maisons miracle. Je vois les amis d'Akim. Je vois nouvelle génération de Papa Simeko, Bozé Belé, ma partenaire. Papa Gédéon, merci à vous. Merci Bozé Belé, nom de la famille. Merci Maman Sarah Kabelo, merci. Olakisi Bolingo Nayo, Naleki Naokino Nasuka, merci. Merci na Papa Jariki Molato, Papa Merveille. Merci na famille Papa Léo Londo, Papa Nico, merci. Thank you.
Bijou la reine Amoni, Matang et Panzania, quand même l'équipe bien quand même. L'équipe bien, mes condoléances vraiment à maman Sarah pour l'équipe naïe, azo kokate, parce que bango mi balé donc ça passe, bango mi balé donc qui passe, passe vraiment. Bijou la reine, je pense que na Moussapinangai, au Monani. Alliance. Alliance, hein? Ah voilà. Là, je pense que Toki Sangovuma que les 12 oyo donc Yuzo Balo, ils ont confirmé que le monde entier va dire que non, Bijou la reine, Bijou la reine, oh, mais la balakate, Bijou la reine, Bijou la reine, il y a un quartier. Il y a un quartier, ouais, bon. Ah, papa Isaïe, pose qui tant. Pas Mira, pas Mira, pardon, tellement non, tu sois une seconde à comprendre. Ah oui, parce qu'il y a soin de ces donc il pas Mira qui en vous. En tout cas, les 12 c'est ça, coutumier nanga. Faiza les 6 au lelo talaka ba makaba matang mambo belé on te tchango les 12 donc mambo belé za la bozalati boye baka moyo lo bezate bikaba kadi ampemba badongolo mis bazara na boyo kaya on to bombi kaka. Na ba sama question moko par rapport ya mariage ya artiste ni surtout monaka contribution ya bandeko ezalaka pembeni. Est-ce que au sali groupe WhatsApp wana ndenge bosalaka pour un soutien, surtout que les API ont parmi bateaux assistant à bateau mingi. Est-ce que vous avez une organisation moko ici à Elamba oui, pour le mariage? Mariage religieux le 28 novembre jour anniversaire nanga. Okay. Donc une forme ezali Belinda ndem taote o asina. Belinda o asina qui enda za na une forme batumsu basombi ope basombi te basomba po kala mingi te le 28 faut otonga libana na kitoko to Elamba no kitoko po la tango na fête tala kaka. Coutumier nanga eza le 12 civil eza le 19 novembre oyo pour tous attendre ko préparer bika makambondeza préparation eza ndeni signalé ya bana mai ba otala bana membre puis bana poto balinga Bijou la reine à ce moment ba ko peut contribuer puis dans le logo organisation de bien biso to bana nzambe bana partager bumba makengo na église Dieu créateur de descatenda to banga te to bangisaka to bangelo te poto sala déjà ba fête ba fan nyonso bolinga Bijou la reine nazo bala babala kamba mokomba mi balete le banazala na kosi na ngai mbali ya balaka mbala moko donc yango ba robone za kilo balata nkamba moko na opesa penza merci na papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo merci na Jeff mwana bukunza mpela donc merci na batu nyonso na bosente moi si a Titi Kalu joyeux anniversaire papa Titi Kalu moi si na ye donc maman Lili ML donc muswamba merci na batu nyonso Karine Pala donc maman Annie motema papa de go bato ba soutenir nga famille na nga pe donc na belle famille na nga maman Monique Tina Sekolo Vanessa donc baza tellement belé diga de canto donc baza tellement belé bazo soutenir au basepeli ndenge to comme ça makambo oui que Louison Mbala na Mirbe Abetine Sakasaka et babenga kinga baza na poto babi ah mira kiamfo mais donc qui kaka na sang que Bijou la reine zobala mais tout le monde ba artiste comédien na ba journaliste tout le monde ceux qui ba bali le quoi tout comme la grâce temo a bali 2 mois après ga libala na kufa il y a plutôt bangela yo bon penyeza plateau donc to so la bien et on a essayé Yves to so la poser biso to sa concurrence na mututé de toute façon avant d'aller na mba na to sali 5 ans na ba défaut n'est pas ba défaut na nga ayoka ebele nga pe na yoka ebele donc to se comprenant et puis to yebi nzambe libala eza aventure te libala eza vie vie mobimba donc so to tie libala to mekano le boto bima kitoko te donc babala pona mbala moko ngai na yebi nanga makam na bote meto sola kaka soki après ba mariage photo beta masolango ba Bali as artiste comédien
azali nani komo nani. Voilà, et ça c'est combo hein. Bon vandi na papa pembeni. Ben tu éviter ce qui wana yeto pe noko te pe papa kulutu. Mais yebisa biso quand même ba no ba mona image. Nangai monseigneur, mon roi. Ah oui hein, Eric Mbamba. Monseigneur, mon roi. Mon compte bancaire. Non, Eric Mbamba la Suisse na lingake ka bongo. Moi photo. Ane mwana poto te, mwana ka Angola, mwana maman Monique na Luanda ti. Bana Angola e na vandi na yasa asala choix ya mwasi na ye. Ngape na sali choix ya mbai na nga. Ke ba supporters ba oganga? Ba banga te parce que Simba, et Simba déjà parce que to solo là, ozomona to sa concurrence na mutute, to sa pe course na mutute et à volonté nzambe. Aza artiste te. Aza artiste te. Aza artiste te a pe nini. Aza pe ils to yo ka après ka katango sali kutime boy, mutu moka bimi, oh mobali na ngai, kuto atiki nga na bane ota. Kasi yango to lo batango ngo na vanda de na mobali 5 bandeko. Na vanda mobali 5 na lamukaka na ye na bimaka na ye na kenda na ye batu ba monaka. Non na monate mutu et puis adresse na nga to sala ba émission. Non na monate mutu moko ye onga mobali bijou la reine. Onga mwasi ya Eric Mbamba la Suisse. Non na monate. Mais oya rosala nga ba vanti, bino bo sala ba vanti. Ako meka na ba scénario na bino nga mona amta théâtre. Na yebi scénario. Ako meka na ba mise en scène to ke likolo. Ah non le bâti na SM non le bâti. Ba supporters ba ganga est-ce que bige ba comédien bango na bango ba mekana. Est-ce que déjà pe moko meka ko benda soupa bijou la reine habité soupa funa benda ngona aka jongo pe boga. Mais non omoni pour mes anini eza likambu ya mutu to boite na ko mela mbai na ngambondo te. Mais mobile nyoso batantaka MS fo ba otante nani. Batanta mona nzambe te. Po otala mwasi mbiji. Mwasi na nga nyoso ayebi kotanda mbeto ayebi kolamba ayebi nyoso. Donc na yebi nyoso na yebi nyoso. Tone miteka poani. Bijou la reine abi ayebi nyoso. Donc ayebi kotanda mbetu. Oyo tante mobile na nga na kisa gambela. Na kisa gambela. Ye moko okezo kisa na gambela ku mama ngo ku makolo sete ba mabiata. Na lo basi mabada. C'est ça na message na ba comédien ba otala yo na ba comédienne ndekono si la bisala totala yo ndekono Xila ndekono yo Belvi ndekono yo Mama Top Gabriel et Bakata artiste basé belé Souzi Bantou Sai Esobe Videloin Sundiata Omar Ibaza et belé ba otala c'est DiCaprio. Voilà, oui, ça va on est ça va vraiment bon soutenir nga merci na Mams Style Bisalou, merci na la patronne à Belvi Kanzi et Bakata Vimbo pour na ba concert Ange Maïcha na maman Le anda ya Bishop bon ba sali penza WhatsApp pour kama mbonde koma kilelo nde koma pour na cadeau pour na ko bengsa yo na ko bengsa Yves donc boye bandeni o sel nga cadeau te bo sangani kaka to sabo to lukele cadeau merci na tout nyonso yo Gabriel Bolembo ma copine depuis 1900 mangwa et Bakata batu nyonso meta mes condoléances donc maman Sarah mes condoléances batu nyonso ba comédien nyonso ona yebite na linga bino kaka ma bijou la reine mukolo yango ya mariage le 12 yango ti o bengse pe ba comédien poto yeba to surtout ka bo ba comédien ba yete bengse ba te na kabola na kaka na kabola o ya na coutumier soko ya na religieux te mabete l'essentiel boyebi kaka bo soutenir na ndenga mabete babi na ndenga mabete yivipani mais obi ya beleli maman livre lembe te artiste bolelaka maman livre mama de obeleli bato wana te basala ka soutenance makasi wana en tout cas mama ni mama merci beaucoup mama Ro mama Batoto merci na maman Angèle Kanam merci na maman Yana nga Sylvie Bongo moi ça Pembe papa Damien Dimonekene papa Dani bureau nyonso tout ya mama ni mama maman Olive maman alinga biso maman a changé biso identité maman a changé biso identité oyebite ça ça bino coup quand même na ebisa yo muto apeso ngomba mobimba bilia na yo après ça va voyage donc après ça makambu maman motema malamu na pesi mbote pour soutenir biso na makambu nyonso atika biso te donc ça c'est bien
Ben Maman Nathalie Fikipo, mon thème à papa Paul Fikipo. Mais Obi yo pozo fait trop. Cette année, néanmoins 7 personnes ont fait maquiller. Est-ce que ça va pour la libala tête de sa famille? Leti maman kout na biso a sali 6 ans na AVC. OK. 6 ans. Noko nanga abilité akufi na ekaka yebika mamba mokili ondenge ezala. Skokoko non, eza bokompona te famille ya maman na papa. Donc nako kufela kota papa, nako kufela kota maman. Donc papa nanga za muyombe, maman nanga za muluba. Donc koko nanga pe susu aocho kufa semaine prochaine ko regobima. Donc monsieur la reine, namoni muninga moko ya yo ate comédien pe. En tout cas, namoni en tout cas namoni aito koma sikoyo. Nanga ko silika. Asa wapi on a omone ku. Bazu. Maman nga bijou la reine qui joue en tina niveau. Asa ye moko wapi? Asa ye wana tem na voiture ye moko zo banga nini? Bonjour maman. En tout cas Jimmy en tout cas bine la bino joue en weko yinda nga kena ngati. En tout cas le bino na zo bala quand même un mot hein. Numéro zali eso bobengi Yves to bobengi papa Mira Kianvu boko so bongo soudé ba ko sala ba ngote bobengi kaka na privé to so la kaka bino batu bobenga ba 0h30 na yebi bino na ko identifier bino makila ngeza bolo bana songa nzaka tina suki o lookinga na buto mona ngo lookinga na moyo mona nga if na ese bino to so la ngo sima Mexico taka to na matanga na zo benga na to benga to comprendre na to benga boye bango après mariage merci beaucoup yaka to sekala ya to tongana nu en tout cas muninga na zo bala quand même bino ba te comédien bozo bala mais batu musu ko benga baninga ba zéro ba loka bango bon vraiment wana eza pasi eza pasi mingi bao bazo benga pona motema mabe malamu te ta moninga bali baloba sepela neti nga ta mama bijou la reine abisenga lo zo bala biso to baki to zali esika mona ye soki osenga ta moi muke pe to sala geste en tant que biso artiste to lingana mingi to sungana na muke problème ya te mais pour bungi mingi ya ngana bungi nazali merci beaucoup nazali naza papa Mira Kiamvu nazali merci beaucoup en tout cas kala mingi te na uta voyage na Angola Kabinda nde siko na ekina kala mingi te bozwa kindongozi kala ngezo bima déjà prêt kala mingi te cela veut dire ni pilipili oyo mike oyo swaka donc nga na bwaki pilipili na kati ya musique mais musique na ngeza comique donc musique comique na tie net pilipili oyo swaka c'est que makambo nga na composer on a créé et reçoit bato na mitema lokwa ya pilipili. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Nous on a caché votre bayoté et zamelangai. Muninga na zo bala bijou la reine. Bino Baptiste comédienne a déclaré le biquet et bakumo ko bengi na ba 0h pona bakumo ko le benema kamabe maba voter yo banini par rapport ya makamaninga baninga musuwa to ko voter muninga balingo muninga mobaya boya ye eza mutema mabe ya olobeza eza kake mutema mabe mutu oya oboya muninga bala seka za mutema mabe elo musuli kola mutema mabe zate. OK. La relation bozaki na ngobino na mama Esther Kabelo pour na monio na we quand même na matanga Esther Kabelo. Merci nga vraiment na ki na place na salaka collègue nanga kufela ki papa et ndé juste corps na bango mbaleza ba exposant ya okangama ya mama Esther Kabelo na papa ya collègue nanga yango esali ke na assister pe na oya mama Esther. OK, je pense dans mon famille bozaki na la relation penza tema ya daka artiste comédienne mais moi peut-être ba comédienne boyete no baninga na ifo. Te ngai na mama Esther mbala liboso ko mona ye boye kaka nde na mona ki ba publier ki ba photo na ye nazo occasion kuta na eteni ya sola na ye mais na yo kai ki sala groupe na ye pe za comédienne yango pe na bongo ta na ye matanga na morgue na ye ba pe même pas ke bimalelo ta na mona onde pe Nathalie na assister pe kaka pondenge za la rapotala ndeko donc c'est ça. OK, merci beaucoup. Merci.